Ferregola aza parmi ba richesse onzamba pesa Congo. Voya Ferregola lelo eza na pied d'égalité ndenge moko na lithium, ndenge moko na cobalt, ndenge moko na cuivre, ndenge moko na okapi. Nde voya Ferregola eza lelo eza parmi ba patrimoine immatériel pe matériel ya RDC. Parce que ce qui côté ya banyama okuta okapi, oki côté ya mongongo yembaka musique congolaise bien, eza mongongo wa Ferregola. Oki côté ya ba minéraux, okuta ba cuivre, okuta ba cobalt, okuta ba lithium. Yango Ferregola eza na kati ya ba patrimoine national ya Congo, mongongo na Ferre. Président Fati a décoré Fali Ipupa Kindoki, na misa bokili momozo tala Kindoki a franc-maçonnerie. Fali au côté confrérie kitoko. Félicitations la confrérie dans le monde ya bouto au coach l'acception qui mobimba. La autre la même image bota la likolo tout à l'heure dans la live. Pour 1 heure du temps. Comme on sait ce qui nous dit tout le monde a que non va décorer mon qu'il mobimba la que non qui est réel sur la nenga côté mon qui n'a pas passé dans la franc-maçonnerie la confrérie et comme monde m'a pas dominer monde mobimba. Tout à l'heure live. Décoration qui nous dit on a la tissu on a président la tissu décoration des confréries. Ça n'a rien à voir avec ma musique. Tout à l'heure. Faire premièrement, bah humilier yo. Bah tiens le podium té. Oh bah tiens les papa avec podium té à la télé. Etalina. Bien ça, bête à la stade wana. Bah tiens la podium. Papa va yemba teo etali sote déjà mbongo toujours asiaki contrat evangelio beta kuna ya ofele nani lobaki nani otika papa va l'aise le sang na rumba ça yembi oui biko a corrigé déjà ex ya Macron asalaki azaka copine na Macron yo beti kuna parce que za copine na Macron biso to beti parce que toyembaka to signé pe contrat somba bien na yo toza na matadi toza déjà na matadi London le 11 toza na musantu na rumba oyemba akoyemba vision kanani petit Kobio de demain le Congo d'aujourd'hui et de demain Mutu aboya zanga mayele bosala ndeni ko comparer na papa ya ve mutaimba sa autotune bosala na rumba ezani petit boni ma confusion boy yo ya ko définition ya aigle oyebate normalement oyebani oyebakani le lot comprendre que bana mayele baza bano bota bango na oui nani kimenga ba oyo botina na mayele basa mayele te bana eloko mutu ezate bazika papa na bango pour musu ana kenda boxe azoni na musique ake foot donc normalement ezali bana bazuka oui kudur ya papa na bango. Il n'est pas votre rival, mais vous suivez tous ces mouvements. Voilà encore une fois de plus. Ngana zola sabino ke bozo miko sabino moko. Parce que j'ai dit encore et je le répète, Oyo mokolo page azam toala alia kana Fali. Donc Fali il est obsédé par Ferregola. Depuis longtemps, tu es obsédé par faire. Regarde ce que tu fais. Regarde ce que tu fais. Oyemba na nzembo na ya Rome kumwa. Tika bango basangana bazale bilma. Tellement je suis autobiango bazon vie. Mongongo zamba kabila ngeboti bajalu ebele. Me bakokokate bakopakate. Yango to singa nzambi. Bakokate bapakata bango moko. Nzela bakotaki. Bamona molili na molili. Bamona yo lisusu te. Yo kaka ndo tikala ko triompher na mongongo na yo wana. Tango yembaka. Ba chair de poule bimaka biso. To yo kaka elengi. To yo kaka bien. Na ba concert na yo. To yaka pambate. To yaka pona ko sepeli sans autre. Merci Ferregola. Nzamba pambola yo ya mingi. Ferregola atabazolo ka babomisa yo eko simba lisusu te. Parce que biso ba oyo toleka na betapo wana na vie. Toza simba na yo, toza kosambela nzambe. Toza kosambela ba koko na biso. Ba protéger le biso yo. Ostika la chanteur oyembela biso tina âge à 80 ans ozala koyemba. Des prières na biso za bongo po yonde lelo. Musique ba koko na biso ba yemba yondo tika lelo zo betango authentique oza ko yemba ngo authentique ezala côté ko yemba ezala côté ko bina ezala ba côté ba projet ya ko promouvoir culture na biso oza yo moko na génération na yo il reste wana tout baza ba tout bazo kosa biso yango biso to se baser énergie na biso positive sur yo toza ko senga nzambe
abakisela bambula ebele apesa yo ya mingi po continue ko protéger pe ko promouvoir pe na ko pesa ngo na kati ya jeunesse kolakisa ba jeune ndenge nini bayimbaka musique congolaise ki la rumba yango prière na biso matin midi soir eza mpona yo fere isika fere ozali yebaki ba congolais ebele baza derrière yo peu importe makambo ekolekala na mboka yo nde miso na biso eza nsima na yo eza focalisé mpona yo parce que yo ndo oza avenir ya musique na biso parce que yo okenda déjà bahorizon ebele ya musique okutana na baartiste na ya Europe ebele na début ya carrière na yo mais wambwata musique na bango te bokutana na Gims bosolola po exporter rumba mais Gims asala mwa makambo parce que azaka na kati ya section d'assaut mais atikaki yo na section d'assaut te abengaki yo na kati ya projet na bango ya wati house wati chronique oyemba mpe nzembo na dry osala histoire wana marka oya na bango na Kisasa batourne clip na ngiringiri esika bozalaka kofanda na ndako okolela ndenge eza kotanga ozalaki na kati alors chapeau bana yo parce que bafeaturing na yo osalaka omemaka bato wana na Kisasa otourne na bango clip esika yo okoleli mpona kolakisa bato keno obimi na facilité te obimi après beaucoup de difficultés alors moto akutana ba difficulté mingi na vie eza moto oyo aza moto apersaka eza moto oyo aresiraka soki lelo yo réussir na musique c'est parce que oza formé parce que bamakambo nyonso okutani nango na vie eza formation oyo bamusicien ebele bazwi yango te mais yo ozwi formation wana à partir na formation ya souffrance ya vie ozwa papa na kufa oza na age ya 2 ans na 2 ans papa na kufa tika yo oyeba ilongi na ye te me yo kai kaka na sango mona ye kaka na bafoto mais lelo yo komi papa ya famille na bino ezala côté mama ezala côté papa to mona cousin na yo pasteur chanteur Emekano aya ko témoigner grandeur d'esprit na système organisationnel oza nango alobi na miso yo tangino oza na ba diplôme te mais yo oza organisé koleka bango tout na libota ezala côté papa côté mama et raison pour laquelle biso ba congolais oyo toza na conscience tozoleka nzela oyo leki yango tobondelaka mpona yo tous les jours yango tolingaka yo mingi mais tellement ki loko bamoni ki yo oza na voix oyo likabo nzambe apesa yo ya monene eza voix bango loko baza na voix ya malonga te yango baza kobondisa yo mokolo nyonso yango mpe biso na kote na biso tolobi nini tozobondela mokolo nyonso mpona bango bakoka lisusu te tokobondela mokolo nyonso tokorecadre bango mokolo nyonso tokozala na yo mokolo nyonso fe rigola oza ya biso okotikala ya biso biso nde toza wana mpona koprotege yo mpona kobondela mpona yo mpona koparticipe activement na baconcert na yo koparticipe activement na ba album no kobimisa tokonsome yango kotala yo na internet kopartage beformation na internet toza wana mpona kosala yango gratuitement mpona yo mpo nzambe atili yo likabo ya monene oza parmi balikabo ya monene nzambe aza R10 aza nango ndenge tokotaka badiamant tokotaka baor bacuivre ferigola lelo yo oza na même pied d'égalité na lithium ozo fabriquer biso ba batterie ba coltan ba cobalt ozo fabriquer biso ba smartphone voix na yo mongongo na yo ferigola eza ndenge moko ba cobalt wana eza parmi ba meilleure richesse nzambe apesa Congo yango biso toza wana mpona kosambela nzambe abakisela bambula ebele okontinue kosepelisa motema na biso na mongongo nzambe akabela yo na mongongo nzambe apesa yo mpona kosalela biso miziki ya malonga na mboka yango biso toza nsima na yo yango